Voilà, chers internautes, ils ont vraiment ma kasi makambo yo ngana lobakango mikolonio so pe na ko continuer ko lobango ti na komona toto koyoka to programmer journée moko ya délivrance pour na Congo, to journée moko ya bokangoli ya mboka na biso belé pe bozana mikili ya poto bozalaka na bisika bazalaka ko binela Mobutu lelo yo ba misusu pe ba ya ba pesa biso ba explication na ba télévision. Moi je vis Mobutu buvez le verre de sang sans hymen. Mais wana ayeko yebisa biso ngontango Mobutu si akimi est-ce que lobby bokobete la biso lisolo mususu te vraiment eza mwa pasi mingi bo sala malamu tangu ko sala malamu te ponga nazali pembeni na yo sala malamu ata na absence na ngai nzambe akoyeba yo. Omoni tina papa Charles azali kobunda tozwa mwana moko ya nzambe azwa trône ya Congo ezala papa Charles ezala papa Charles te mais mwana moko ya nzambe o azana esprit ya vengeance pona nini po permettre biso to sala ba délivrance oloba wana tant que mutu ya mboka ekozalaka na bato yo bazali esprit moko na léopard ne poko Mobutu bakosala biloko wana te parce que zo bénéficier na bango baza bato ya makila izo bénéficier na bango donc poto sala biloko nyonso sengi wana photo bandana na kozwa trône so to zui trône nde to bandi ko poser ba borne pe ba hotel pe ko sala ba service ozo senga wana pour que to kota na Congo mosusu. Merci beaucoup donc bitumbango ezali nde mwana moko ya nzambe azwa trône donc ezande ndengo wana voilà biso tozokoba toujours tozana papa Charles awa soki mitune ezali place ozali kozanga te komela biso to benga na numéro ya papa Charles akopesa yo biyano pe soko komeli biso tokobomba yango lokwa mituna na biso mukolo tokoya kokuta na papa Charles lisusu pe tokoniata yango lokwa mituna bongo avant tokota pena na deuxième sujet na biso papa Charles pesa na numéro po bato musu bazaka tali pe mission na suka a comité moyen zo numéro ezate pesa biso na numéro na oso bato bangba contacter bongo tokoma pena na libongo na biso. C'est bon. Ezali 00243 89 83 77 536 89 83 77 536 donc WhatsApp nyonso eza wana ba réseau nyonso eza wana moto abengi atuni tokoyanola ye na question nyonso azana. Merci beaucoup papa Charles wana sikoyo tozonga mwa muke to monaki olobaki yango mwa muke sikoyo tango message oyo ndenge ezopesa ma message à vengeance oyo nzambe apesi na papa Charles pona bana Congo pe na monde entier sikoyo papa Charles est-ce que possibilité awa tozo sala émission oyo c'est plus ba diaspora nde batalaka mingi parce que bazana moins facilité ya internet et awa moins difficulté zali nini osala rapona nation congolaise pe bazala na koyoka message oyo makasi ya vengeance en tout cas ndeko na ngai na bolingo ka ya nzambe ndenge apesaka biso bandeko okomona tango mosusu mokolo wana papa Tony a décidé ndeko ekikende zwa papa Charles Mateya bandeko na biso bakolanda tamuso mokolo wana papa Jacques maman Rita a décidé mon frère Doudou a décidé maman Lydie a décidé papa Michel a décidé alobi ah papa ata $50 sala message boy okomona osali message otindi bandeko bazolanda mais ba congolais bazali lent na makambo malamu très lent mon frère très lent. Nazo biso ke to bandi ko bunda bitumba oyo je crois depuis 2014 ya makambo ya vengeance tala molimo wa vengeance tango ezui cardinal Mosengo na minute ya sukawa pa peto lobaki yango so tala na be mission kokota na lobaki na suka ya mbula oyo tozokota esprit ya vengeance ekolata bato ba kwa agir pona mboka agir pona mboka. Combien de Congolais batelemi simana ye molima vengeance à côté l'indeko ekofo combien de Congolais simana ye mais c'est lui qui est le prophète de vengeance wapi ba Congolais or biso toza bato moko il faut te expliquer mateya o ya vengeance na l'église parce que l'église nyonso zomona wana il faut comme l'église ya vengeance
il faut eteli ya ba pasteur échanger pasteur faut ate ya nzambe ate mboka na ye amité bango moko d'abord il faut bongolisa mboka na ye peuple na ye message pasteur à côté non pas exemple basali mwana mwasi na église moko na landaki délivrance mari de nuit abimi akei oyenda bando kanga libala bon ndeko mari de nuit akei ake azui fiancé na ye akoti ba lettre mosala ezati ake akoti lettre kuna bazui ba mina sema ake akoti kuna baozwa yete bon mari de nuit ase akendaki mosala ezate bato bakobala na kan or soki délivrance ebandi na mboka tozwi bakonzi ya motema malamu bayebi nzambe batosi nzambe balingi biso bacreye misala ekozala problème bakozwa mosala pan abali mwasi bato yebi nzambe baosambela mari de nuit akokende mokomoni grand pasteur o magicien moko azalaki awa bozwi bikeko batumbi azali na bakisi alongoli bakisi azwi bikeko ebongo bakisi ya mineno eza na présidence baolongolango mokolo nini on a présidence bakisi ezala kuna oh ya kosakana te mais kisi ya makasi na mboko eza wapi motema ya makasi ba chef coutumier ba chef coutumier ko tso eza na eloko bakendo tika ngo na présidence omona te ba chef coutumier bango bato babanga nani na mokilo sauf ka biso bango to babanga ka présidence omona te ba chef coutumier liboso ya président de balenga yango na nzemo moko na toni wapi makasi ya banganga pe ya ba chef coutumier bango bakomisaka ke biso nde ba chef de terre parce que toyeba ba chef coutumier kala soki mutu aye na mboka na ye a bêtiser chef coutumier aye azwi kaka ba masanga ba makaso abwaki papa lobi bomona befe si wa befe wana lelo na Congo po toyeba ba chef coutumier ba na force to classer bango omonike bango tout babanga ka présidence de la république yango moyen basunga ba président ezate po président monike bango to ba banganga muto yebse vérité azate chef coutumier oya na président fukami azui nzete na ya pesi azui eloko na pesi au pouvoir oya ya pesi bo pouvoir do bo pesa bo tikala na nini alota muto akozwa bino nyonso nde akomonela bino yango moni vengeance ye azana bokonzi na ye nyonso yango azo gérer makambo na ye azali ko évoluer voilà. Merci beaucoup, Vagence Azana Bokondina Nyoso Yango, Azo géré, Wana Maloba et Papa Charles. Voilà, donc, Tozo continue toujours, Balandina Biso, je crois, Makambo Oyo, Eza Makambo, Yakozwango Kara Likolo te, Tomeka vraiment Kokota na Bonzambe Makasi, pe na Vagence Ango, parce que Tomoni Petro. Boye bibino moko toko sola na bino muke il y a vraiment des émissions oyo esengeli to sala parce que bino boyebi na monde entier poto sola na bino eza téléphone wana sale maka po ezala échauffé te ezo senga cobalt wana utara wapi na RDC ango place au cobalt utara ma ezate courant ezate nzele ezate batupe bazana ngo ya rolia te vraiment eza pasi mais il y a des sociétés oyo ekomi na ba plus de 300 milliards de dollars loko la budget na bango oyo basali depuis 2013 awa bozo landango na ba réseaux sociaux vraiment ezo sala pasi mais il faut to solo la yango parce que tokoyi ko continuer ko zala ba naïf tina sukate pe tokoyi ko continuer ko zala kidi baté parce que bozana richesse na makolo na bino mais bozo telo boko po bosenga mbongo ezo sala pasi. Papa Charles, où en sommes-nous maintenant na album ya Vagence sur Vagence? En tout cas de konanga yeki, je crois que mon sala ya studio Papa Charles asi ya sala ki yango kitoko asi asili saki yango tozana mwa ba frère moko photo futa na studio ya bato pour que tozwa nyonso alors tozape déjà na kosala ba clip tosala ki clip ya liboso je crois na kopesa yo yango bandeko bakotala ya la vie passe album wana kombo na vengeance sur vengeance donc ezali ordre mobeko ya nzambe vengeance sur vengeance tozana nzembo lokola la vie passe pona nini la vie mpasi mawaye pona nini Congo mpasi mawaye pona nini liwa mpasi mawaye donc eza motuna totuni nzambe pe totuni ba congolais nzambe pourquoi vie passe nkola si apesa inga réponse ali mwana nganga ya batu te eza bino moko
pesa bino nyos na pesa bino nyos na tindeli bino ba prophète ba boma mesus ba kanga mesus ba nyokola mesus siko na yeko tindela bango yo sai ba boyi ko yokela yo esili ndeko eki bato balongola na mutu na bango ke kokangola maya Kongo ko salima na mystique moko ka spirituel balongola na mutu na bango soki ezalaki bongo mbele tangu bandeko nanga ba chrétien tangu tokendaki ba marche oyo tangu ba bimina ba chapelle po chapelle za na mystique bible za na mystique ba beti mutu za na bible na chapelle lisa c'est ta ezui nzambe akangola ka bato akota kana nzela ya mutu les mystiques de Dieu pour la délivrance za na nzoto ya mutu na nzoto ya Papa Charles. Pomira Jéricho avec quoi ezaki mystique te sengaki bango pena ba baluka et puis basala ba louange oyo ezaki recommandé na ndeko ki voilà ozokoma pour Israël ba bima en Égypte ezate ba aplikaki mystique moko et vandi ba ye ba bima automatiquement na bakake non Mose aye na bâton na mystique na parole na bâton démonstration ndenge biso toza ko solola toza côté en plein jour na butu moi tozote nous sommes là na mystique ya Nzambe kat na biso noyo ba congolais ba vandi ba ozela ke mystique moko tamu so bazana ko ozela mosengo ko sala mystique moko te ce qui mosengo a lancé appel c'est pour tous les congolais yango na lobi ke tangu Papa Charles comme na phase ya ba marche eloko liboso bo kama so boyoki Papa Charles lobi to na marche na be mission Charles pour comment quand c'est sous ba marche eloko liboso boko kamwa ezali ko mona ngai liboso ya peuple eloko liboso na osala marche ya palote palu badoraka mbuta ya gizenga mais na marche ya zalakati orsoki mbuda gizenga za na marche wane kozala na force ote akomi mukolo te bozo yata na motuka boche na motuka bokiti ba vite bomona yo motuka yeke malemba oke naye idepes mbutete ndenga zalaka ye moko liboso mbuta mosengo marche ye moko ndenge Christe ye moko liboso ye mutamata nekulusu ba marche ya peuple bobima yo vandi wana ba marche ya religion ba marche ya loi mais ba marche ya vengeance nga liboso peuple siko token po leader azali liboso pourtant ba okuta na mai oyo ya mer rouge nana okitsanzete po botindi bango na bango maître azate nde message to yenango biso liboso o mboka sana guerre na mboka tel président de la république a latina teni yena na kiti nesiko na front avant ba commando ba militaire ba ya akiti na po pesa bango force na courage mbote bobunda au nom de l'esprit nde biloko tokosala na mboka oyo ndeko eko toucher mokil mobimba ndeko na ngai donc la vie passe ezali motuna totuni nzambe pesa chanson moko mystique ozana problème cha yango kozwa solution po eza question totuni nzambe te pona nini vie passe Congo passe tolobi okende église mpasi mawa na politique mpasi mawa na Kinshasa mpasi mawa poubele tondi mpasi mawa si balongoli na bango eza sous na Kinshasa kasi soki balongoli eza ka moto nati poubele oyo bando salani na Kinshasa poubele tondi mais oya wana balongoli te botali yango déjà et tigali na ba terrasse banini mais oya banzela wana en tout cas ils ont fait quand même un côté na biso awa côté ya 24 lobi na lekaki ezalaki balongoli yo côté ya horoscope côté horoscope balongoli mais au côté nano ezali place pe na zwaki moi extrême ko place wana malgré bazo boya la nini to luka mboka ebonga donc ndeko ki à part la vie passée nzembo moko mystique très kitoko to wana nzembo moko boyo kango na kati za na studio wana na za na travail yango et yelinga inspiration à partir ya bandeko na biso ba combattant terme mo baloba lumbe mwete balobi kozala lumbe mwete nazwi inspiration po oyo ba nzembo ya vengeance album moyo aye ko marquer fin ya bokonzi oyo enyokoli bato Papa Charles oza reposant nazalaka sauveur sauveur alingaka te komona banyokola mwana na ye sauveur nde nazawa
même ande kona biso politique na bon moto ba komona papa Charles linga biso te. Or ce que je cherche c'est intérêt na bango. Exemple. Bagbo a servir ba français. Mais après ba français ba balkel Bagbo ba kangi. Kadhafi a servir ba français zimbongo ne a pesi Sarkozy. Po ba effacer ba trace ba bomi. Nini kozanga ba sala pena ba politique ya Congo. Maintenant on luke loko ba bongwa na to bongisa mboka eza po ba koka bango te. Non, il y a un qui s'abendien. Il y a un bomba dans temps de vengeance. Mais il y a un monde qui est contre Bango. Chercher victoire à Congo, c'est pour sauver tous les Congolais. Oui. Donc, il n'y a pas de zandenge. Tout ça, dans Nzembo wana. Mokolo suka eko zala somo mingi. Kera zongsi lumbe lumbe. Mokolo ezali eko zala na Kinshasa. Lumbe lumbe. Yo, lumbe lumbe mama. Mwete mwete, kanga bango, lumbe lumbe mama, mwete mwete, c'est-à-dire eza nzembo moko eza prophétie. Que nyonso toko sala, mais toko manasuka, ya jugement. Au moni tangu deuxième république et comme na suka, frère Patrice abeta album moko tribunal. Frère Mbuta abeta album moko pesa mono passage. Ezale ba message. Mais tant muso ba tombo ba comprenate, ba beta ba Mbuta tout ça mais messager amona kama zoloba pona ko bikisa moto nyonso ndenge Michel loba roi kabko kende bitumba te soke bitumba okokufa parce que nzamba talisi ngai makambo salaki ozana mbeba est-ce que ça contre akab akaba kangi akekuna akekokufa etali donc eza prophétie mokolo ezali ekozala na katanga bana katanga ba ozongisa lumbe lumbe yo lumbe lumbe mama mwete mwete buila bango je crois buila bango yebi yango yula bango venger bango juger bango donc tokokoma na moment wana ndeko okozala témoin toza na nzembo moko chant ya victoire ya ba congolais expérience ya nzembo wana na mona yango tango petit na biso héritier akendaki abeta na Paris bandeko ba combattant ba yebi ba o balanda ba yebi na lobby du début à la fin concert au beta maté à tétical minute ya suka concert au beta maté na epsa maman moko azola nanga eza na WhatsApp alobi papa basi basali makamnyo sa ko beta tout eza bien balance bandi na epse na to so la mama wana na ba je crois 22h 23h na epse na ba 1h na kozala na Paris na Belgique na Paris pona gangi la ba Belge pour bazana kati ya likambwana na ba français ba annuler concert mais wana monanga ne liboma papa prière lobby nango ba komi pe ba bandi balance papa maman na benga lobi papa balance et bandi concert beta na lobi concert beta mati et puis dans 10 minutes ma camion c'est ici là JPA et kota ba lobi concert ezate concert e katana bandeko balanda ba yebi mais nani a croire na biso siko Papa Charles, tu vas dans mon place one. Alors, nzembo wana. Congo alongi etumba. Benoa nsangu. Kandenge héritier beta ite. Non, nzembo wana nazo yango avant concert. Siko preuve nango liboso. Eza yango wana. Na yembi yango na tindi yango na libo yemba nzembo yo. To wana bitumba na ténèbres. N'expliquant nyonso pourquoi beta te monsieur bakolo mais azande kona biso congolais pourquoi beta te na lobby n'expliqua pourquoi beta te ezate ke na yina ki ye va expliquer biso pe mo ke wa beta ki te pona nini na loba ite ke na yina ki ye na loba que mboka ezo marché bien te héritier za artiste musicien au lieu azala na collaboration ya bien na bande kone ba combattant bazana poto oyo ba souffra kotinda ba 100 francs na Kinshasa cause ya souffrance ya lobby ngana bango tembe alors tona tembe voilà tango lobby yena bango tembe na koti kuna pona yeba na moni banane bazale sima naye na moni mulili trop nde na lobby ngana ke ngamba mboka nde na ye nga défenseur na ngambo mboka alors kansaka mutu na nzambe na nganga e suka nde sika to remporter victoire mais sinon na lingi héritier mingi
Voilà, chers internautes, toujours qui est vraiment na shit, tokomi vraiment na suka émission na biso bino moko bolandi nini oyo et lobami awa et puis boyoki programme nyo surtout ya album ya Papa Charles, album oyo eza na kombo ya Vagence sur Vagence. Donc bientôt déjà bokomona yango et puis d'ailleurs dans cette émission bozozo extrait déjà donc Dédé Miongo bongisela biso extrait album to pesa déjà bandeko ba mona moi flash bongo tozonga tout juste après. Merci. Mama kei pasie mawa o Papa kei pasie mawa Mama kei pasie mawa Pona nini yango Mali na miso abana na Nzambe Ekoma ka poisson na kan ya banguna Bana ya vengeance Système ya légitime défense. Voilà. Ezali moment ya koswana te ya koluka ba raison o biso ba chrétien biso église noire biso ba musulman awe ezana moment ya kobondela Congo dénominateur commun. Oh merci, gloire. Oh esprit, tout cette puissant. Okendero pampasie mawa Ozonga na Afrika pasie mawa Na Amerika pasie mawa Na Asia pasie mawa. Wapi makasi ya banganga ya ba chef coutumier bakumisaka biso nde ba chef de terre. Kangola mboka pasie mawa Oezatan Kangola bana pasie mawa David liboso na Goliath bala pasie mawa akenda iteka kana maloba Oboyiko bala pasie mawa mais akenda kina maloba pe na libanga ya Goliath akoyaki bana na Nzambe mama baleli pasie ba changer ndenga kobunda bitumba na bango papa baleli pasie mawa Andimi baleli pasie mawa Ona nini yango Voilà, Binomoro Bomoni, Papa Charles, donc vraiment musicien, donc Papa Charles, non seulement prophète, non seulement messager, mais il y a vraiment Azo Betalola Papa. Oui, bien, na kamwe, na zagi oyo kangoka kande ngozolo ba mais comment on appelle na boy, na clip boy. Non, chaque prophète majeur a même un message tina loyem. So que na loi Moïse okuta ba pisom, ba cantique de Moïse ya ba an. So ye pa ya na grâce okokuta balobi bo donc na grâce eza na banzembo ba yesu azali awe eza banzembo ya grâce vengeance pa ye na banzembo na ye. Alors soki ozali ya molimo te po comprendre makambo ya vengeance ezali difficile. Alors nga penza na yebi miziki te ba discipline ya musique je suis clair na yebi yango te mais esprit a révélé kanga nzembo mingi na lobaki na chanan oyo mikoleko ya nde bayembi bayebi koyemba bakoyemba ka banzembo bana vengeance bayebi koyemba na kopesa ka bango ndenge nde kwa lemo loto azalaki na affiche akoti na kata ba toms moyo ye baye ezati affiche ye monene ba non ye na koti kati na bango na lobaki na pesa bango na no gu oyo bana vengeance ko yo po album otango ebime pesa ba inspiration album eza fin ya ba passion yo tomoni pe début ya makambo kitoko na phase ya Congo tout puissant nde miracle ko ekoya cause ya nzembo Israël bando tambola na nzembo ndo somona lelo nkolo apesi biso nzembo. Alors tozana nzembo mosusu tout le monde doit chanter
Tout le monde doit prier, prier, doit prier. Qui? Éternel, le maître de la loi, mon Père, le maître de la grâce, enfin esprit, le maître de vengeance, de qui je pense comprendre. Les grands prophètes ont expliqué la loi de Moïse, la grâce de Christ et la vengeance. Que la loi va kumisa qui est bateau ça qui est, la grâce va kumisa bateau si et bon pourquoi la vengeance doit remporter victoire te. Ndenzembo wana, okukuta banzembo secours, ezana kati wana, ezali banzembo kitoko, oyo attend de vengeance, moto azana problème ayemba yango. Mais na ya wande konanga pona nini? Album azana suka. Tozana besoin ya bande konabiso ba contribuer ndenge ba contribuer na ba album oyo ba longolela bango bilamba et travailler na faveur ka ya ba politicien lelo Congo a souffrir ba musicien on a ba lelaka moyen ezate ba studio ezate pona nini ba bando yembela bato balinga bango te lelo to komisi nzambe congolais nyons a contribuer parce que za album to tekati to lobi ba congolais ba pesa biso moyen to chango na CD to chango na DVD. Alors, Congolais ou kolobakete ngana zozwa CD wana na mbongo. Ye. Oyo pe koloba je n'ai rien, mais nazana besoin message na bika to pesi CD. Tala faveur oyo biso to sali na kati album oyo. Soki pe ba contribuer te na koluka na zui sapat na teki na sali 50 CD na kabi. Na sali po ba Congolais bazana mbongo te awa. Na sali 10 CD na kabi. Mais makamba koteka ngo ekozala te nde tolobaki prix volontaire to soki ndeko ekia lobi te nga na opesaka $10 salaka 10 CD yo zwi moko kaboleli bandeko mosusu nde yango wana lo tant tokokoma na Congo tout puissant moto na moto aza na ba moyen nde album ekoteka. Voilà, chers internautes, to komi vraiment na suka, bomoni procédure nini ya vente, to distribution ya album to ya ba CDO ndenge kozala. Cela veut dire place aux alliés soko moni ko lingo contribuer na œuvre dédiée hein. Luka benga Papa Charles numéro na ye ezali toujours wana soki ozui makasité to soki ozui possibilité ya oyoka numéro na ye bien te. Tu peux nous appeler hein, to faire passer au numéro ya Papa Charles oyo tozala ki na ye vraiment. Merci Papa Charles na ndenge o pesaki biso temps. Merci pour l'information nyoso pesi pour na mboka pe position ya album. Papa Charles message nini okoki ko pesa peuple dédié to ba dédicace na yo na ba enyo surtout balandaka yo. Merci ndeko nangai. D'abord esprit tout cette puissant oya simbi biso na bolingo na ye azu ebele ya balokum pendeko eki na ndeko na biso ndeko Dede nzambe ya pambola bino toutefois prière nange ezali bozala ba témoin ya musala makasi tozosala musala bozosala bozana kolona to buka biso nyonso na ko pesa mbote na bana ya vengeance. Bana vengeance ezali ba oyo basi ba comprendre message na ba o ba koti na noter mais ba kokota basé belé en tout cas esprit apambola bango. Ko sepela ke tozo kene na belle élection eza bien. Mais belle élection to kenango na banani. Tant que ba sauveur bazana senité, tant que ba sauveur ba kozala te na kati ya ba candidat, to ko risquer tozo en élection 2006. Tokota en élection en 2011 oyo ba député ba ozala ba riche peuple akozala pauvre mabe nyons eloko nyons ko sala ke to se développer te toko empêchango tina suka awa tozo koma ko soutenir biloko ko sala ke bisoto mata wana ba bosana te soki kaka ba insister na ndenge ba mindele ba insistaka ba bozoba na bango pona ko lukaka bazwa ba richesse na bango ke to ke ba élection alors peuple congolais ba futa caution ya Papa Charles ndeko eki Papa Charles kende ko bunda bitumboyo ekolekela bino toyoka kuna ke bazana bakisi en tout cas il faut to kende to mona bakisi wana Moïse na Pharaon farafara ba futa caution wana pour que biso to kende ko bunda so ba ko beta biso masasi kuna ba kende ko beta biso mais biso to signer ko kufa pe ko bika pona Congo pe pona ba Congolais oloko naza ko rassurer bino yango wana esprit apambola bandeko bazolanda biso soki pe ndeko moko lobi ke tenga nazozo album oyo na bimisango to distribuer azala le bienvenu toujours na 089 83 77 536 ndeko nangai elombe
apambola bino pe ayeba ko batela bino. Merci beaucoup, hein. Tokomi vraiment na suka émission na biso bolandi na bokebi nyonso, hein. Bolandi na bokebi nyonso. Maloba oyo papa Charles auti kopesa pour na nation, pour na peuple dédié, pe pour na ba serviteur, pour na ba imboka to ba politicien. Bino moko bolandi na bokebi nyonso pe to meka imo ko leka muke na lisolo ya kala pena, hein. Ya Kondo Maréchal Mobutu CCC ko kukungwendu wazabanga yo ka ba kombo belé, hein. Donc boyebi ndenge nini ba tata na biso po biso to na biso te, hein. Biso to na biso ba innocent ba père na ba koko bobina na ba ndenge moko boye vraiment bino pe ba msusu bovandi na ba poto pe bobinela rape Mobutu, hein. Bobina rape na bosara pe ba nini na bino ya ba shaba ba demukuse ba nini mais lelo yo tala esika botiki mboka tala soki ezalaka na na ba comment dirais-je ezala na ba cause te to ba cause nango lelo tozomona makambo nyonso soki eza bongo te nzambe azwa lokumu mais nzambe aza il est le Dieu jaloux donc akoki kolinga te kokabola gloire na ye na moto ya mokili ndenge tosala lelo mpe soki tozosala yango to éviter kosala yango. Pourquoi il faut kobetela député maboko kaka pour rien? Pourquoi il faut kotandela ye maputa esungaka te, hein? Tosolola na ye asolisa biso ayebisa biso projet na ye ata bao baza na bapoto bazosala peut-être ba réunion banini bapesa biso projet na bango mais toza wana mpona kokumisaka kaka te tokumisa bango bakoma lokwa banzambe te. Boza bato lokwa biso bopesa chance kokamba bato ezali okomi moumbu nde ya bato wana faut servir bato wana ezali te o bino bozolinga bomisala lokola bokomi ba star banani te eza bongo te. Voilà tokomi na suka émission toza na biso ba politicien te mais soki pe makambo yo biso pe tolobi te et oza peka pasi po politique pe landara biso kaka po toza na kati ya nation toujours eza toza libanda eza toza na kati toza ka na kati ya nation. Voilà tokomi na suka émission topesi susu merci na Dédé Miongo ya lingara mingi bongo mobile mande febele vraiment merci na bino nyonso tu bande konanga ya ESP Media et oye komelaki biso et komaki déjà merci le kindenga papa Charles alobi biso pe vagance kaka likolo vagance. Voilà tokomi na suka émission tolobi hein ndenge toloba na suka émission na biso. Glory be to God.